Bonjour, bonsoir, la famille. Ça dépend. Ernest Bozo, Miss Noëlla TV, na pesi bino bambote na kombo na Yesu, Nzambe na dola abomba pe abatela biso. La famille, j'espère que toza bien. Biso pe toza bien angolo na Nzambe. La famille, Ernest Bozo vidéo na biso to like, to s'abonner, to partager, to aimer et ko sala biso bien makasi na zotie la bino message ya Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube parce que alobi ke ya ye libala e koleka na nkuku boyoka nano information nano avant goût alobi yango nanu te me alobi kaka ke boyebi oyo elekaki na nkuku oyo ayembaki koko sompo azalaki mama na ye bazalaki wana eloko ayembelaki. Donc cela veut dire eza surprise ya monene elekaki bana mama ba o batiaki tembe ke Dimi Belau ayaki kaka mpona azwa succès epai ya Karine lokuta na bino alobi yango soki succès aza na mbongo ba musicien bato ebele o babwakaka oretikela bango bakobwaka ye. Donc cela veut dire Dimi Belau aye epai ya Karine mpona baventure te aye mpona mwasi na mobali po alinga Karine neti molongani na ye neti te lokola molongani na ye mama ya bana na ye o bakosala reste ya vie na ye atali mabe na ye te atali impolitesse na ye te atali nyonso o balobaka na réseaux sociaux te toyebi te bato ebele bazomituna pourquoi ye akoki komonaka mwasi akozala na ye kaka Karine Mokonzi bandeko bomitunaka te eza na kati ya mobali na mwasi ye moko amoni bakalite peut-être akendaki aluki amoni na basi ebele atali bakalite wana amonaki yango te amoni kaka kalite wana eza na kati ya Karine Mokonzi o bapesa ye bakombo nyonso o balobake mwasi ya edingwe mwasi ya bakisi mwasi ya boye alandi yango te alobi ngaka nani Karine Mokonzi la baronne eza kokamwa yango azoluba yango awa babino bozo koluba ebele o aye pona boye o aye pona succès eza pona succès te bozala calme bomela mai ya malili mai ya pio boss Dimi Belau azande molongani ya Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube oya koboya sala na yo mokili tokoloba nini Karine Mokonzi azu mobali na ye o azopesa ye oyo nyonso aza nango posa soki bolingo azopesa ye bolingo soki mbongo azopesa ye mbongo soki bandako pe azopesa ye bandako parce que eza biloko oyo biso ba être humain na se na mokili tozalaka nango besoin. Donc tozala na besoin ya bolingo besoin ya mbongo besoin ya nyonso ya matériel nyonso tozalaka nango besoin. Donc Dimi Belau aza na kati nango na ba critère wana nyonso aza nango donc aza mobali na ye. Donc botika na bino koluba ya pamba eza nde bolingo eza likambo ya succès te soki succès bato ebele bazali ya kokende apesi mbongo na ye bakobwaka ye ya koyebana comme ndenge ayebana des gens donc bakobwaka ye susu plus parce que aza na mbongo. Donc eza nde likambo ya bolingo papa ya bato ya Rieta Belau fanda na yo bozela na tiela bino boyoka la baronne ye moko na munoko ngana koloba na nga mingi te bolanda ye moko bozela na tiela bino volume alingi nga pena bolingo ya solo tolingani pour preuve aroda bino ki alinga bino te nga tobota mpe tobalana video mo na tie na page na nga na filme koko na biso na mama ya biso na oyemba témoignage boyebi te eloni elekanaki tovai na koko na mama ya biso na oyemba nzembo ya témoignage. Donc ça veut dire que moto ayaka oluka succès oya na te na ida bala po ontala yeke caché kangamanga na bala ka Karine Mokonzi ebebiselanga makambo alors lokwa na lingi succès azoka mbongo abwaka nga na yebana na kindi menga siko ba belle famille nga ba yebi nga pe ba otalanga donc bon à côté wana bokoma boloba bokomante bo souffrir ndenge bozo souffrir wana po lelo so boloba nga aye ko luka koyebana alingi yote na akina mafisi awat ye eke olukani po bina bato boyebisanga mpe kaka o mafisi akobalaka to okeno epai te tosukani na libala te ne bandeli to fete anniversaire na 2021 boyebisanga akobalo te aya bima sakana na yo akende suka balenga
suka suka lona koma mama chance pona okele bino te poso na yo kila bino mbeto msupe lelo na mama te sena yo kila bino libala kute zelo te me ele apaisez-vous alingi nga pena bolingo solo to lingani pour preuve aroda bino kelinga bino tenga to bota pe to bala ne video mo na tena page nanga na filmer koko na biso na mama biso na oyemba témoignage bo ebite loni elikanaki to vai na koko na mama biso na oyemba nzembo témoignage donc ça veut dire que muto ayaka oluka succès ya na tena ida bala po otala yeke ekashe kangamanga na bala ka Karine Mokonzi ebebiselanga makambo alors lokwa na lingi succès azoka mbongo abwaka ngana yeba na kendi menga siko ba belle famille nanga ba yebi nga pe ba otalanga donc bon à côté wana bokoma boloba bokomante bosouffrir ndenge bozo souffrir wana po lelo se boloba nga aye koluka koyebana alingi yote na akina mafisi awat ye eke olukani po bino batu boyebisanga pe kaka o mafisi akobalaka otokeno epai to suka na libala te ne bandeli to fete anniversaire na 2021 boyebisanga akobalo te aya bima sakana na yo akende suka suka balenga suka suka lona koma mama chance pona okele bino te poso na yo kila bino mbeto msupe lelo na mama te apaisez-vous bana mama nakanisi boyoki o Karine alobi kolanda pe bato pe balobaka pe sala oyo motema ezotinda yo sala pe oyo nzambe azolobela yo pe baboti na yo pe soki ozolanda kaka réseaux sociaux bakosala nga bo bakofinga nga boye deja osi omesana nango toza batu mutu nyonso nasela moi oyo nasela mokili oyo soki balobeli ye te lobaki aza mutu te donc mutu nyonso balobelaka ye kaka donc yo sala du fait que soki eza koboma mutu te soki eza ke koyiba te ozosala lisumu pe te sala soki pe ebongi sala soki ebongi pe te eza nango problème te simba nzela leka kende sikoyo eske boyebi eloko Karine alobeli boye na video oyo eske boyebi nini yango ebatami na sima en tout cas bato abadoute bokozala bokofungolaka munoko déjà Karine asi aleka sota betap ale bokotuko regrete na sima alobaki na ye apesaki message na ye donc bino bato atembe botikala na tembe na bino donc Karine pe na nko na ye azokende na ye pe azomata kaka azokokende pe kaka azokobota pe kana réseaux sociaux tozomona azokobala pe bino pe kaka na tembe azokokomisa bana 10 bino pe kaka na tembe azokokende ka bino pe kaka na tembe eske akobala eske boye ye pe azokokende kaka donc botika nde tembe pe botika pe doute parce que azokosala pe nzambe azosala na kati na ye ezomonana soko bino bolingaka témoignage soki ya ndenge ni soki nzambe aya kokita po aloba akitaka na tango akala abano loba na tango akala oui mais awa zala na kondima na yo pe zala na oyo zosala ke na kozala ngo ekoresir c'est ça c'est Karine Mokonzi yango ayo kopesa bino information bino boloba ke bimbela azo yela kaka po na succès po Karine abwaka ye boyoki message en tout cas botika tembe botika tembe Karine Mokonzi molongi na mobile na ye Jimmy Belao papa ya Arieta Belao bosakanaki tomonaki awa ba video bozo kosala kolia komela abali ata mutu te bobimi na botel bolobi obolinga boloba tomoni te me suka bomona kaka ba surprise ezoya ba surprise elingeya mutu akima te bokomona ngo kaka awa en tout cas la famille nazotika bino vraiment bokomona video na biso bo partager bo like bo aimer et kosala biso bien na Noela TV en tout cas nazotika bino bye bye.